samedi et là qui besoin mis partout dans le monde entier. Donc on toujours bon s'abonner massivement, bon aimer, bon partager ma vidéo dans so. Et que ça m'a mingi le na kaka ya actualité ya mboka na Congo. Tokokuta bongo na mwana mboka Fofana Epenge wazali moko ya bapandisa ngolo kola ngai na epenza tokosala analyse sur la question d'actualité tokolobela matali mort ya papa na biso ka Diombo tokolobela penza arrestation ya Dio Mindongala yuti kosalema na tongo lelo pe tokosola sur actualité mosusu ezali kotambola na mboka na biso Congo na keli ja kopesa invité la nga Fofana Epenge mbote mona mboka santé eza nango mabe parce que jusque là Congo na kwe moko ya Congo makelele eza to koko seza moyenga na lobaka non santé na ngai eza bien ezati en tant que citoyen congolais de père et de mère. Fofana de père et de mère obi Congo kotambola malamu te kwe moko ya mboka bato bakokufa mais tomoni chef de l'état à côté qui était des sièges tu dis que quoi on peut na bato bakonyo comme mingi ezali na est ya mboka na biso tokomona ba FARDC na biso bakosala mosala mo ata komwa mikakatano ekozala me mwa kimi ekoti mpe na ngambo ya est Fofana ndenge nini okoboya mpenza ba effort ya FARDC soko olobi ke kimi ezali. Bon merci omoni est bimalo ekoma lokola nde cop oka nde bato bakendaka Chine moto toyebi ke soki afungoli liga lefa akende Chine akende Ngwanzu mais kolala kolamuka Dubai mpe ezwi ela mosusu soki otali na koyebi soki ngai nalobaka avant nakende neti France Belgique il faut d'abord nasilisa kosillonner d'abord na Congo profond. Congo profond eza ma campagne te eza Kinshasa te mais ngai ntango nazotala odwi wana neti province lokola Sankuru eza na 6 territoire ti Kabila akei Kabila akenda Sankuru me balobela yango te pourquoi parce que même image eza te Kabila akoma na loja atuni bana Sankuru ke nalingi nalala na olala na ndako nini na bapoliticien Sankuru nyonso moto aza na ndako olalisa Kabila aza te. Lambert Mende azalaki ministre ya communication. Moïse Kanga chargé, c'est-à-dire coordonnateur ya 5 chantiers ba travaux publics nyonso yenda azo dirigeango. Joseph Kabila akoma na 2006 akoma na Sankuru pe asola na bana Sankuru na stade Lumumba. Yo za mopanzi sango. Est-ce que tango fanda quand même na chaîne RTNC au moins image tant batiaka image ya Joseph Kabila batia image ya Joseph Kabila qui était dans logique même na télé 50 ça dit Sankuru za province moko là ezana 4 ya Congo te parce que ngai na uti Sankuru na leki même ba député na bango même ba sénateur na bango parce que na sala un mois une semaine cautionné na Sankuru mobimba na tous les 6 territoires à Sankuru ozomona ezana ba territoire au radio ezate. Il faut monter à distance à 50 km. Il y a la Belge wana a sur un téléphone après à Zondi. Le téléphone est échantillon. Même dans le village natal, il y a mon amour collègue qui a président à 500. Bazan na radio té, bazan na communication té. Et c'est que ba longwa mukunji ma baïa na lubefu. Pe Sankuru Salanine, premier ministre ba ebiete. Ezata o directeur nani président de l'Assemblée nationale a ebata mukola kenda Sankuru té. Et la VPM intérieur a ébi mukola kenda Sankuru te ça dit Sankuru ezokola état moko boye à part ozomona eza ça dit ba politicien Sankuru bango momba nde ba dirigeant ka Sankuru mais c'est impossible au monde à distinguer première dame qui a qui Sankuru boye ndenge ozomona Olive Lembe non comme distinguer première dame honoraire azo sionaka bango bamonelaka Katanga na Goma si c'est vrai na insécurité ça au moins la maman Olive akenda wapi asionaka wapi même siko aza wapi ozomona si c'est vrai peut-être na est eza place so baboma bato basalaka bilanga te bato banyokomaka pourquoi ba politicien ya Kinshasa bakendaka na est même des généraux oyokaka baboma généraux ya FARDC babomie bato banyokomaka basoda balikiliki mais ba officier militaire ya RDC bakufaka na est te. Mais comment est-il possible que tu aies un sentiment il y a une information de jour au jour qui est dans l'Est, ça ne va pas. C'est faux. Aujourd'hui, la province de Lomami est Salani. Lomami est Salani, province Joseph Kabila, la Mouka, à l'ongole de 11 provinces à 26 provinces. Mouchima est quand même mieux
Moutako comme un aéroport à Mbujimayi, oui. Mais Lomami, Mbora Batoya, Papa Nabiso Adolphe Monasaf Luman, plus mobile. Azan ministre, combien de fois qu'il est pas na bango? Ministre Habitat. Lomami zéro, même aéroport, même Nzela, Ezate. Même na Grabandundu Awa, Yebsanga, qui est notre premier ministre à Longwe Kishasa, qui est au na Bandundu. On a outi Awa, na outi Bakaemba, Batembo. Le seul premier ministre à Kenda na Tembo, Ezanani, Adolphe Muzitu. Ceux qui ont dit qu'il y a Bandundu, je ne sais pas comment na Bandundu, non. C'est ça. Et loko o na kuti na Bandundu passe le la maï Ezate. Biso attaque ba villageois. Ceux qui bozo tamboula na mboka neto ke na Congo profond. Ceux qui bon moni zete ambila. Ceux qui bon moni makolo ya ntabato ya ngulu boyebi ke mboka ekomi pembeni. Batabandundu bango balandaka mundele. Ceux qui bon moni ke nzela mundele aleki bango bayemba mo batongi bandako. Okomona reno village eza awa mais à distance à 2 km 3 km pour mutaki de kotoka mai. Imagine toi. Batabandundu bazana bambongo ebele awa. Mais maï na bandundu des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux. Pour nga na kenara na honorable Dukulum. Ozomona to kenara na ina King Bangala. Place au Mbinzo. To liaka Mbinzo na Kishasa. Et mataka ba vieux kenara poto. Mais politiciens congolais nini oyo a longwe awa komi na King Bangala. To na Assemblée nationale. Junior Keno, député Mora Telemi à Lobeli Sankuru. Député Mora Telemi à Lobeli Grand Bandundu en général. Ou bien alobeli Lubao, to alobeli nani Lomami. So ka te ba lobela po ba bakisa mamba salaire. Oui mwana mboka to kempena na liwa ya Kadiombo o azaki acteur comédien mais ami bende na kine minga comme quoi analyste politique ko sala penda ba émission politique o lobela en faveur ya président Fachi Kastomoni lelo Kadiombo azate mingo ya telemela ki alobela ki solo ya congolité o abane ko attaquer malamo na ba vidéo na Moïse Katumbi chapo to komona bato ko balancer ba vidéo ko mona ndenga mane ko lobela na tina ya nationalité na o aza congolais de père et de mère ya loi ya Noël Tiali to mo lelo Kadiombo azate mingi balobaki na solo wana Jacques Ndala lobaki to mo honorable Daniel Safa lobaki na tina ya Maimatali loi kaka o ya Noël Tiali lelo Kadiombo azate rôle banini décès. Merci. Ngai naza congolais, naza italien te, naza français te, naza belge te, naza pe américain te. Pe na ebite tinani na ekotinda ngana ke ndeko zwapete ba nationalité wana toni mukolo eko komaka nde na koyebaka conséquence ni na kozwa double nationalité. Mais o ngai na ebi, omoni Kadiombo. Soko tali biso bato tuto accompagner mon mboka Eliezer Epenge Fofana, Didier Kikou, Bamos Lubaki, Bamanix Kimbolo. Eliezer okoboya peut-être beauté na ye, okoboya peut-être nzoto na ye, mais Eliezer za ko la neti nga benga ye océan. Ce qui peut Eliezer alalaka la mwaka jour moko asalaka église. Hein? Mais emeritayi ke no moto aye pe na dim na ye, apesi ayebi keke na maiti. Par rapport à Eliezer asali na mboko. Parce que ngai na koloba depuis 2011 ndenga naza pembeni ya mwana mboka Eliezer yo yebi. Parce que omoni lelo elo muso sala ka batwa. Kozala pembeni ya mwana mboka Eliezer Epenge Fofana moko touti na matanga mama Shako. Mozo mona keno Epenge Fofana lati kashine mais mutasobe le Epenge Fofana. Mais lelo kolonga pembeni ya mwana mboka Eliezer na keno kosala peut-être musique na ngai. Le muso ko futa ngate. Même si vous avez un monde en bas qui les a attendus à millions, attendus à consommer le pain ou les lotis, attendus à consommer le moutou les lotis. Même si vous avez un na kimia, toi tu as combo nanga égoïque zalel. Ça dit Kadiombo ozoloba azapenda papa, azapenda yaya, azapenda ndeku. Ozomona parce que en 2011 na zwa chance tant mon amboka et les a asosa to komi wa ayamba Kadiombo balebele. Ozomona même les chaînes YouTube naï. Ngai nazalaki na zwa chance tozaki na mwana mboka Richard Kopai o aza patron ya EDTV parce que aza moko o ayamba mwana mboka Eliezer na poto tango aye na Kishasa mwana mboka Eliezer a préféré que ngana tika ye na bando fana na mwana mboka Richard ozomona ya un jour mwana mboka Kadiombo abenga tokutana awa na wanga takabamba na Hôtel Pacifique o eza ya grand frère nanga o na yebi bien PDG
36 bokasa ozomona o moko aza na mambungu aosala mamu na ye Kadiombo tofandi ngai honorable Eliezer mwana mboka Richard na ye moko papa na biso Kadiombo azoloba na mwana mboka Eliezer na ye pa na yo po oza moko o motema na nga mpenza etutaka motema na nga elingaka meme mwasi meme libota par rapport ya bote na yo te par rapport na mabe na yo mais na makambo ozosala bolingo na yo na mboka nde na ye koyebisa yo ke omoni lelo théâtre en tout cas ezosimba lisusu te mais malgré tout babiso oyo tozwa mwa chance ke toza na mwa barelation sur le plan international mais na préféré nasala chaîne YouTube nani fo asalela nga bato tube mata bandonga ya poto basangi ke mona Eliezer honorable Eliezer moto asalela Kadiombo toko-orienté ye tokosala ke lelo ase retrouver na chaîne YouTube oyo ozomona Kadiombo asala baelema na ye moto asala mpe makambo nyonso eza mwana mboka Richard ozomona c'est-à-dire Kadiombo aza moto ata nakangi miso boye nayoki koexplike quand même parce que bato oyo bayebi yo nakomi kosepela ata na nouvelle technologie bakomi ata eloko osala na ane tel bakati batalisi c'est-à-dire Kadiombo aza mpenza oyo abiso ya ndako ozomona mais liwa na ye esala quand même epasi ke akufi baza koakize batu baza kolobaki boye baza kolobaki boye me ngai nazalaka na lisese moko na kanga parce que bakoko na biso batanga mingi te batika masisi omoni honorable Frank Diongo okoboya ye okoboya mukuse na ye to okoboya mayele na ye me alobaki mokili ya bato ya nzambe batutela yango toloti lelo bakotanga keno epenge fofana aza na kati ya makambo ya liwa ya papa na biso Kadiombo me lobi eyiko arrive keno Kadiombo akufi lelo tomoni ndenge bato peut-être baza kosinquiéter mpo na ye me yo moto osali Kadiombo mabe est-ce que yo soki okufi bato bakokunda yo bato bakoakompagne peut-être lebembe na yo eza mwa pasi ozomona ya komona la musu kosepela na liwa ya bato me epesa biso leçon parce que les jours Etienne Tshisekedi akufa na mboko nga azalaki awa eza na bato bamela bachampagne ozomona na ngambo ya groupement politique moko boye c'est-à-dire babimisa Etienne babimisa Etienne Tshisekedi lokola ondire étranger moko boye mais tomonaka toujours ata na gouvernement omonaka o banque mondiale o union européenne bato baza ni bakongolais ni mutetela ni mukongo ni mutu ya bakongo bayaka kosalisa Congo boni biso bato baza kose prétendre ya ko bato za bakongolais mais tondima kosalanaka mabe Etienne Tshisekedi akufa bakongolais non congolais pe mutazali pe na comme ministre intérieur oyoka bakoma tina niveau ya koloba ke non Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azoteka ebembe ya papa na ye azosala boye bacharlatan banani babima lelo bato bakrasha si Etienne Tshisekedi oyo ebembe ya pamba esala 2 ans 6 mois esengaki mama Marthe aleka même na TV5 aloba na français que jamais amoni eloko ya boye lelo Etienne Tshisekedi akundami après 2 ans 6 mois oyebi modèle batraita biso kaka général Sivano Kasongo oyo touti une année ya Etienne Tshisekedi oyebi modèle tomela gaz na 24 ozomona oyebi modèle tomela gaz mais lelo ka mona mboka Sivano Kasongo commandant ville mais qui sasa ngo ezo marché te ozomona ezo marché te insécurité epai mais nazomona quand même bazolakisaka batu o bango balevaka bana basi bango basalaka boye mais comment est-il possible bazokoka na niveau ya kokanga bato bazosala bato mabeti lokola surtout munga fula yango nazokamona badepute élu ya Kinshasa nakolongola mona mboka Eliezer ce n'est pas qu'aza patron na ngai to aza grand frère na ngai mais Eliezer aosala quand même makambo oyo ezosalama Eliezer ngai na accompagné en entrant Eliezer azwi bato en entrant ake na bango et pas premier ministre moyoki keno bato bazodirige en entrant bazwi sanction parce que bazogere mabe ozomona bazogere mabe mais esala pasi ya komona na Lukunga 14 sièges badepute tout eli ya Lukunga silence radio so otali na Lukunga érosion epai surtout commune ya Munga Fula modèle bazosilisa bato okondima te commune ya Munga Fula eza commune oyo soko oke okuta bagénéraux bagrand politicien modèle bafoi na Munga Fula
modèle baza ko boma bato modèle baza ko lever bato ngai esalinga même passe na foi na mona mboka Eliezer mais ba bengi ye modèle famille ya Kadiombo nani amoni mwasi na ye azobeta lisolo toza bantu avant mabe komela mutu basine komela biso surtout biso ba villageois ozomona ngana kola na lamuki na kolo bakeno na loti boy au moins musu pa mabe komelinga ba bakeno Fofana va kufa lobaki yango Fofana na kati otolobi ke famille ya Kadiombo bako benga bino bako loba mais tozonga no mwasi mababi avant papa Kadiombo kufa bato bakotela ki na ndako avec ozona ba appel moko anonyme bato bako fini bako bato ko bomba yo to salo mabe bato ba kokote na ndako ba beti ba ibe ba matériel nyonso po basarani ni bakange monoko à travers caméra micro oya lobaka makambo etali mboka Congo. Après na simandé liwo eko ya tomona ki batoka ki ba propose ki ndala lobaki par rapport à Kadiombo toka ki pendenge Daniel Saf ndenga lobaka député oyo akoya na loi tiani na kati sa pays pepe nde mokolo akokufa moteke na liwa pe so mutakufi to meka pe ko analyser moi makambo ba fait mowe akutana ki nango avant kufa. Merci. Bonga lobaka toujours. Tu vois moi lelo et comme ça quand même sengwa. Place honorable à Fandi, attaque les parents, azo senti que moi nazo kola. To leki malamu, ndenga na lobaka na TV. Leki malamu alandaka lokolo ya yaya. Neti lelo. Place tout epenge Fofana akitaba ba ono mona mboki leze razoya. Yo moko moto zaki même atana morgue kuna pona mama Chaku. Parce que mama Chaku aza o abiso mama ngai apa mambo itali province parce que epenge Fofana va boye bae. Ngai naza mona Sankuru naza moko ona yé na kombo ya village on a loa ça dit village natal ya Patrice Emery Lumumba toza même village ça dit avant le loba to ba reconnaître nga na monde entier epenge Fofana aza produit penda aza naza penda mona Sankuru moi je suis de Lubefu village on a loa ozo mona lelo papa mbaza mutu adongo ça dit toza groupement moko ozo mona toza batu ya côté moko il faut na leka papa mba pona ko mepa na biso ozo mona lelo ngai nde na fandi awa makambo na koloba soki nalobi le contraire bato balobaki non Eliezer to honorable to ndenge alinga babenga yo ndeko Eliezer parce que aza pena mwana mboka moto oyo bato bamona ndenge apusa bavelo bato omoni biso tosepelaka mo nde bafinga ata mwana mboka Eliezer mpo bato bayebi histoire na ye okomprendre lelo moyo olobaki Eliezer autaka boye na ngola ya Congo eza te mpo bato bamona ye na bavelo bato bamona ye ndenge afanda na babitoko ndenge aza villageois c'est-à-dire mpo koma villageois fo outa quelque part ngai nalobi boye nde toza awa République démocratique du Congo eza na 11 provinces nde toyebelaka lelo bato ya mayele nde bamibengaka balala balamuka bakomisi Congo na 26 provinces allez-y comprendre ba province musu ngai na mona na Congo profond mutuka eleki mwana 13 ans azonyukuta sola pétrole mais yo yebi kena solo euti na mazout mais mwana azonyukuta o sola mutuka bazobenga ngo machine ozomona mais esa la passe na bato batangi na Sorbonne bakendaka poto soko otali même ba ministre na biso chaque année ba vacances bakendaka ba poto bakenda osaba makambo mais eloko nini ezozanga ba faire ko installer biso mboka ezala pena na ndenge esengeli pourquoi congolais alinga okende poisa na obi congolais parce que ngai na fond na commune c'est ça commune c'est ça to ala solo Brazzaville parce que soko oleki ka Gombo commune na beach ozomona so tali mingi bana commune c'est ça baza ba Romain ngelo badini bato ba mibwaka na mai bato basala musala ya mai parce que kopa bana commune c'est ça eza mingi kokende Brazza soko kena kauka okuta basket soko ina commune c'est ça uta bana mingi ya commune c'est ça bana mibali baza ba Romain baza bato babetaka voler ça dit balle wana ya maboko ozomona ezo sala pasi tu vois neti makambo ezoleka na mboko na oto soki non mwana mboka Silvano Kasongo aza commandant ville depuis Joseph Kabila ngai no mona ekaza makasi parce que anobeta batoka ba gaz parce que otali modèle à traiter même ata magazine to comme wa poto peda ba caméra na ndenga osakana te Dieu makesela asala boy même boloko na ya suka tanga filmer mwana mboka matin faut tanga bete gaz na mutu bakangaye na papa na biso moni de là oh ya sala intérim non j'ai frère ozomona asala 2 jours il fallait qu'il mwana mboka Eliezer aleka na kiosque
alobela ngo toke na ipecrim lokola elembo na biso ezala toujours gilet to polo atokomi wapi nde à travers koyeba kosolola nde garde corps ya pasteur Nema alobi ke na monaki kameme na bino ya mokuse ozomona c'est-à-dire mukolo eloko awelaka te oza comprendre mukolo eloko awelaka te neti nga alobaka na tokomi wapi okoki koya okoyaka boyeka okoma na tokomi wapi te tokomi wapi eza na makambo ebele epesa moninga suri journal ezali déboulonnage chaîne eza wana parce que tokomi wapi eboti déjà chaîne ozomona okosala baémission mais mpona oya okoma niveau ya koprésente magazine tokomi wapi il faut lia otonda ozomona lelo soki oza congolais ekotungisa yo na nini mais lwango batikali kodébattre nango te eza seulement proposition ozomona eza proposition jusque là nga na yo tozaka bapanzisango sene tolobela mboka na biso Kadiombo aza nani aza artiste comédien na mboka na biso pe à part ça balobaka no bato basala babenga bato maboke batanga te basala mais eza même na bato basaderaka na politique ngai nazwa chance ya koyoka modèle mona mboka Kadiombo CV na ye to parcours na ye même ntango azosala mona mboka Eliezer ke non azosala droit pe azodéfendre d'ici là na bannée 2013 eza masécurité c'est-à-dire ozwi papa na biso Kadiombo ozwi baelombe ozwi bafiso saisai ozwi bamona mboka ladi esobe oza kopane baza bato baye kolongola image même papa na biso papa masumu oyoki lelo ntango asimbi penda document kolimbola konom ya baartiste comédien esalinga bashow de poule oza kopane ozoyoka mpena eloko babengi français na monoko prononciation to baaccent ndenge azoprononce yango mais lelo gouvernement congolais ezosala nini plus surtout lelo gouvernement oyo nalobi nazomona UDPS non allez-y ngai nanga bilo wana naflataka bato te parce que biso tonyokomi mpona mboko ntango bafille ebele baolongola basoutien na bango baoteka bamitakala na bango mais bino boza parmi bato bosali fierté ya UDPS oyo atelo ngai nalobaka yango meme ata na Augustin Kabuya eza bie tobenga ye mwana buti eza bie tobenga ye boye mpo tomoni ye ndenge amuye mayo na UDPS mais lelo UDPS promesse apesa bato avec Joseph Kabila Barosi Mukendi alobi que le peuple gagne toujours asuka na liwa muto abeta ye masasi amonana te mais na mwa bolole na nga to na mwa mayele na nga na yebi ke tango Rosi babeti ye masasi esengaki kobengisa numéro 1 ya mwamba kozomona ndenge toza boye mwana mboka Silvano Kasongo aza commandant en ville mais district net ya Tchango tobanda komona kala mwana mboka Elvis comme général asimbi Tchango oye na commune ya Kinshasa omoni ke non nani Dani Oleko force de frappe soki likambo ezi commune ya Kinshasa fo babenga Dani Oleko soki likambo ezi boye fo babenga mutu boye mais tobandaki koloba ke non comment na ntango ya Kabila bazosabote bajournaliste bazokanga batu bazoboma batu tomona baliwa ya bachebeya ya bahamatungulu comment est-il possible aujourd'hui UDPS est parti au pouvoir bato balaka batu soki bazwi pouvoir nzala ekosila soki bazwi pouvoir social ekoya soki bazwi pouvoir qui concerne santé mais jusque là l'hôpital est privé ils ont évolué mama ye moyango soki okende na Saint-Joseph okuta batia elongi ya Mandela na porte pourquoi à l'époque Mandela ya azwa soin place wana ça que tu vois batia photo wana po être pelaka biso ke non Mandela aya awa mais soki otali oleki okutika photo mais so Mandela ya condition nini eza elelo mais lelo UDPS na pouvoir oza comprendre parce que lelo tokotanga lisusu la mukate tokotanga boye te UDPS nde andumi ntango azwi pouvoir o FCC cache oyo esengaki meme nga natangisa makila jour ya kolongola mabunda mais ntango tokomi na etali travail qui concerne Fofana babosani qui concerne Joël babosani nous sommes là uniquement pour mouiller le maillot après un moment donné au commande que non bato baye nous sommes de la présidence c'est ngamo na monango tango tozo nyoko mapona mabunda na mona RTNC tango babomi Rosi Mukendi RTNC lobelo goti omoni babomi papa na Kadiombo RTNC 0 mais comment lelo soki maman Denise andimi comme maman na biso première dame akede kota la famille ya Kadiombo comment na RTNC ye soki lelo
président de la République. A lobby qui est akende ko visiter studio à Kadiombo oyo ba yibi oyo ba sali nyoso. Au comment est-ce que ba cameraman la présidence c'est baillé. Ce n'est pas ça. Bo uti mboka poto bino bo voyager sur voyager ta. Total calme sous France na TV5 boui. Quelle fierté le lot UDPS bazo sala. Pour moi dans un pouvoir. Et on moi ta le lot mon mboka Sylvie Mikai. Attention na ba mabe na ye. Mais nga ko lobelo ko mon mboka Sylvie Mikai azolo. Alors, comment est-il possible Moutouaza na gouvernement mais azoti na petit na ye a critiqué président de la République. Na pas ça on ndakisa. Soko kena loja. Mona mboka Lambert Mende azana radio. Soko kena loja mona mboka Charles Koto azana radio. Mais comment est-il possible moutouaza na gouvernement azo bénéficier nyonso. Ozo mona là musu na ba parti na ba super ba ministère ba mandataire. Mais na radio na ye na province à Sankuru baloba elo ote pona ki ko sene président de la République. Donc le pas mon mboka Ndikai ataza mabe honorable Steve Ndikai ataza mabe mais loko azana raison. Bondimi kozala na gouvernement. Vous comprenez? Mais comment est-il possible de critiquer le président de la République dans les réseaux sociaux? Oui, moi mboka Fofana epenge lelo oyo tatuka diombo aza soute moto yo avandaka na micro na ye na caméra pour na kolobelaka makambo ya président Fachi pour na kokotela ye. C'est comme si pe batongo baza ko récompenser bango te tomoni ba gouvernement bimaki a tomoni bato bagangelaki bagangelaka Fachi butu moyi babimi te bi temps mususu na ba mandataire batikali ba kobakisa ka diombolelo akei. Maloba Jacques Ndala lobaki ekokisami maloba oyo Daniel Safa lobaki ekokisama elo ni pena gouvernement ko sapona famille na surtout que azali suscité moto abundelaki pona mboka atako ositi mbanga pa kenda na dans les oubliettes ndenge mboka na biso ezala ngo pe mingi bato ba muyaka ba mayo na bango ba reconnaître bango suté ali ba o ba yeka lobi nde ba rozalisika. Merci aussi au tas de ce coup finalité netinga tant aux abans qui to banako banga politique to banako za ba histoire à Congo neti lelo UDPS ya ba 1900 ya ba 80 tinga na yebi yango. Mais UDPS de 2006 jusqu'à 2018 jusqu'à aujourd'hui on dako sanga zate parce que ngai tango to kende UDPS même ba bino au groupe na bino bana basi yo Margot batachana osango boza ebele soki bomoni mona mboka Eliezer boyebi ke bozo kota na kati ya résidence Etienne Tshisekedi. À l'époque là bozo tozali combien? Ça nous fait mal à tout ce qu'il y a eu de PSC à parler aujourd'hui. Nga za na parti politique moko te. Mais moi je parle des choses vraies. O amoni ke na kosi ko lekate na tevo finga nga soki ko fingi okopesa nga énergie kwa avancer. OK. To lelo tozo ba discours tout IDPS ba sala. To effort aux jeunesse à sala pour accompagner promesse à UDPS na auto zomona lelo Kadiombo balobaka nini souci to posa ya parti politique eza kozwa pouvoir pe ko kangango pe ko yeba ko défendre ngo mwana mboka Kadiombo okobo ya Kadiombo peut-être pona Kadiombo mais pona mayele mayele pe approuver bato kaza mayele na ben intervention tout Kadiombo sala oko sentir que aza mayele to azoloba quelque chose lelo na monika ndezalaka toujours papa matanga akufaki omona kinde bato bakendaka matanga ba gouverneur ba ministre mais ti lelo même Pierre Tomba na pas na place bakunda ba chati. Tu as vu comment Côte d'Ivoire est honoré papa Yemba nde batongi même ba salle comme bazo côte sa parents même par moi biso awa ba kolomwana tozani logoti ozomona si lelo comment on a ingratitude dans la politique. Ce qui est UDPS, 13 parlementaires au Yobasala, qui non UDPS et Ezala, ba respecta bango. Place ni ba tia bango. Tant aux hommes lelo, ba ministre à fonction na place, bazo qui ne ko visiter Kingakati. Mais autant ministre à tourisme, ministre à environnement. Bazo ko visiter mataba ndako ya Kasavubu te. Ce qui kuna na côté ya mama koko mona ndako ya Kasavubu abandonné ezana matiti mo osakana te mozo mona excellence modero akekuna azotamboka na mama Olive abosani kaza ministre ya tourisme ya Congo mobimba ozo mona lelo bando wetu kola bapa mso ba Luambo wana eza ba place touristique oketi lelo na ndako ya Lumumba wana ndeblo na ina sala Kanta Katumbi Chanyaboyeli ete
kozala congolais. Batu tout baza kokamwa amonaki ndenge nini ke batouché ye. Nulle part Tchani lobby Katumbi tu n'es pas congolais. Nulle part. Yomoro au bandit ba problème. Certains de vos fanatiques ont écrit, j'ai ça. Bah, comme il a Facebook que parmi tous les gens qui ont pris l'argent de l'État, yoka phrase. Au moins Moïse Katumbi nous a donné un bijou. Bazola qui sa stade manqué. Monsieur qui écrivait ça, n'enfoncez pas Moïse parce que nous connaissons beaucoup que tant bozo bimisa, tozo pangousa. Je vais vous dire qu'est-ce que signifie faire beaucoup. Où est le bijou? Batu bazo croire-t-il lelo? Filmer, ndakwa Lumumba na filmer, ça dit bato nyonso baza ba martyr, o basala histoire na mboka o. Et alors kola lelo oye na communication, mozo ba ko respecter kibambi chitwa te. Parce que ça point bato basali musaka quand même na mboka o. Ozo mona nga sita kibambi chitwa parce que ngai na landaka ye to na zara fier na musala na ye. Yo soko boyi kibambi chitwa sita moto moto to avancer. Ya ona lobi na o lelo. Kadio motango aza en vie et sengeli pouvoir ba sécuriser. Parce que musala Kadio mbo sali eza musala sengeli IDPS basala. Bango de basala kolo pouvoir. Pour au mona ata lelo ata ozo sunga IDPS na nyoso. Il faut basala orgueil que bango de basala kolo pouvoir. Ba bosani ba cameraman o ba accompagner bango, ba bosani ba journaliste o ba accompagner bango, même biso to komi wapi. Imagine toi lelo bazo tuna biso to komi wapi nani. Nazo moi lelo muto a filma Etienne Tshisekedi na triomphal ndenga glissé pour na komata escalier mais lelo mwana mboka excellence Tony moi bazuye APC chaîne wana dirigé. Moto wana yiko tina télé 50 soki ka balobi le 19 ba opposant ba ko marché ya bimina 8h à filmer triomphal. Tango boko na 9h télé 50 pongo ah photo tangala télé 50 banda ko tia toujours IDPS nde basoko kelo côté nde Etienne Tshisekedi akoli. Mais lelo ezo sala passe ya comment na UDPS kozwa batoyo ba kritika bango ba bosani yo mona mboka Joël ozo kene kozwa information à UDPS ba pesa to ba 1000 francs. Moi je me rappelle un jour moko Daniel ça facile kaka mbongo ebimaka me bato baliaka o pena mama mat abengi mona mboka Eliezer azwi mbongo ba pesi ba journaliste ozo mona lelo IDPS na pouvoir ba Congolais baza na insécurité okolala olamuki moto akufi ce n'est pas normal na liwa papa na biso Kadiombo selon ngai na ba député élu à Kinshasa sur 24 communes ozui lukunga place Kadiombo akufi même mwana mboka Eliezer na lobi boye Kadiombo azaki électeur na ye na kati ya résidence ya mwana mboka Kadiombo azaki na batu o bazaki be électeur em so ba vota mwana mboka Tony Mwaba o azali lo excellence o dem so ba vota mwana mboka Eliezer yango nazo loba boye c'est pas dit que mwana mboka Eliezer aza patoa to komi wapi soki ezali kambe sengeli ke ko concerner peuple congolais ndenge lelo alobi pesa moninga sourire attaque député ndenge bato ya onentra babengaki ye lelo bazwi sourire na onentra nde sengeli mwasi ya papa na biso Kadiombo lolenge azobenga fallait papa faut Kadiombo aza sourire yango na lobi boye ezate ke bo pesa sourire faut pas passer dans son eza bien ko initier loi na assemblée bazo mériter sous ko interpeller ko bengisa ministre intérieur ko bengisa commandant ville so bazo ko katika na ye c'est pas normal oza commandant ville oza na fonction munene ndenge wana soko ke kote kuna ya babibwa bato bazolela côté à Lutendele bato bazolela munga fule za na insécurité moko impossible na munga fula bato ba pena boye bakangi mukolo ndako babimisi biloko tu ya ndako biso bapanzisa ngo to sali musala wana mingi mais ezo sala mawa d'abord to tuna quelle relation entre commandant à ville na ba commandant ba société ba commandant ba district relation eza nango entre ba commandant à district na commandant à ville tozomona kana banzela moni Etienne Tshisekedi abaki prenez-vous en charge yango na lobi boy soki tozana ba député penda ba élu à Kinshasa
na Tchango bazala 18 mais ba député ya Tchango tout ba mela mai na mo kaka député ka moko Ogi Kalonji terre jaune mais 17 députés nyonso bakenda wapi soko oyo na Lukunga 14 sièges ka honorable Eliezer c'est pas dit qu'il y a patron nanga non même dans l'assemblée vous avez senti que honorable Eliezer a travaillé vous avez mona ngana moni d'abord eloko asali ya kozwa bato ya on entra kokena bango pe premier ministre Yambi Eliezer ye moko atake moi ko lupang na bato on entra bongo ba elimu zo Lukunga basawati vous avez mona yesengeli babengisa mona mboka Silvano Kasongo babengisa ministre intérieur ba faire ko expliquer biso bazo sécuriser Kisasa ndenge ni lelo ata bakena matanga ya papa na biso Kadjombo ata ba défiler kuna akola mukate modèle papa biso Kadjombo abanayi ko sécuriser to ko kipe bana na ye to avenir bana to promesse apesa ki libota na ye ata elo yo kabela ye 100 000 pe ko kabanga ele kaka na caméra oh maman Oliva yetika loso oh boya ye ko tika boy est-ce que ba ko sekisa bana Jamais. et simbate Fofana penge to comme na biso presque à la fin ya émission na biso tozo mona moke sujet oya Dio Mindongala to mona ki Dio Mindongala akangamaka pour na viol et koleka mikolo tant chef de l'état du pouvoir to mona ba bimisa ki bango longo moko na papa biso Franck Diongo ba kitaki bango bazaki pena grâce présidentielle lelo susu bakangi pour na makambo tali viol to ebite to kaliboso ba belelaka ba bi ba kosela makambo to ko pe ba kosela likambo il y a des cas spécialisés dans ma tali viol babi mona naza mwana moke vraiment mineur. merci on a biso qui aussi dato kufina nute mtako sa biso azati oko sanga tango kasavubu tango mobutu mais o alelo o keno bato to bandi na bango lit na komi koyeba keno mutu na fana kina ya bimi ministre mutu na zalaki na ya komi boy omoni soki otali soki ozwi ngai nazwi ba chance belé ya koyeba même bato soki otali même na WhatsApp na ngai na tia photo na ngai na Monseigneur Mulumba po ani nazwa chance na 3 heures na congrès ya UDPS Monseigneur Mulumba aloba na nga bofanda na makolo na ngai na fana na makolo na ye fati ndelo du photo na WhatsApp o tiango ko bato bango na bisika to uti eza grâce abi keno ndenge to kendaka ba San City nde bino pe boko salaka nini boko lobaka un jour omoni na 2011 tango mona mboka Eliezer un contre tous tango azo défendre Etienne Tshisekedi ba valeur c'est pas dit que Etienne Tshisekedi atonga bandaku to escroka to batanga Etienne Tshisekedi na ba salité to non depuis azwa maman na biso maman Marthe maman oyo azo mériter respect anyokomi na vie pe mobali pe akufi anyokomi petit lelo maman tazolela pour ceux qui va bomi congolais place tel maman tazotala keno ezaki promesse ya mobali na ngai lelo akufi et sengela ki ba congolais ba vivre bolamu parce que lelo mwana nayi ndaza na pouvoir omoni mona mboka fiso saisa alobaki le mot très important alobi lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état aza président oyo Congo lemsu etikala kozwati ozo penser le monde penser ba Kasavubu na tana bango parce que Kasavubu a servi mboko na nyoso azalaki d'abord sango azalaki enseignant azalaki opérateur économique tie okoma na sommet ambo akomi chef de l'état Félix auti wapi auti ngiringi auti aye wapi aye na limité ake wapi ake Belgique alongo Belgique aye Congo président de la République c'est aloba que notre président moko boyeke akozwa ata nyongo na yo to akosala mabe aussi ota mama na ye aza envie okoke mbangu na limité oyebi adresse bato bazonga teleki na comédie nzoka bele moko ya mutuya président musu koleka a bakamade na bango toyebi te adresse okende kotoyeke papa na azali na lupango na yolo to na kauka to na boye aza te mais président oyo tozwi soki okomi na ngiringiri bakolakisa o lupango oyo Etienne Tshisekedi afanda ozomona omoni eza soni soki otali lelo bato bazomérite soki mwana mboka Eliezer ayebi keno émission tel eza place tel ayebi ke epenge Fofana soki akei akodéfendre place aso na tindi mwana mboka Didier Kiku akodéfendre ayebi keno image oyo eza bete ya makelele soki atindi makesela akozwa place tel soki atindi zolozolo akozwa na montage Amos Lubaki to Manix soki otali na 2011 naositele o bato bazali pena na front Eugène Dio Mindongala Franck Diongo ozomona batuse alonga
tout ça longa za mutu oyo à part UDPS tango amoni ki akoli asali aye parti PLT aza mutu asangisa te jamais kozwa tout ça longa o mbika mbwenge te yeba yebela que depuis université andimela UDPS ti lelo a défendra toujours chef de l'État ngai oyo zomona moto na sala reportage ya Eugène Diomi Ndongala kobima na ye na boloko Eliezer Tambwe comme journaliste a défendant Eugène Diomi Ndongala mwasi na ye à tout moment akobenga tokomi wapi mais eza soni si c'est vrai parce que jusque là aza na ye innocent parce que ngai na yo toza ba juge te tokangi ye te eza ndenge toza koyoka mais soki eza ndenge toza koyoka eza ya solo nga kopesa Tambwe Mwamba raison parce que les causes à tozo kabola argument mona Tambwe Mwamba te mais ti akenda na niveau toza na makala comment est-il possible que ba condamner Diomi Ndongala ke akoma da pembeni ya miga école te to mona kango d'autres pas to mona kango mabe nzo ade de pas eza bonheur ba congolais ndenge toyoki nazo confirmer yango te pour naza juge te naza mutu musali mibe côté musala nga eza kolobela bato mais na lobi ke ndenge toyoki dossier oyo bato bakangi Eugène Diomi Ndongala baza ba policier congolais baza ba service congolais soki eza ya solo nazo bandila soki eza ya solo eza soni pe mboka oyo eza na chance matondi mingi Fofana Epenge to comme na biso na suka émission na biso to ambeki bino mola mboka Fofana Epenge na epena to sola ki sur ba question d'actualité to lobel penda sûrement akadiombo to koti penda ma matali mboka Congo to kei na makamba viol ya papa na biso Diomi Ndongala soki ezali ya solo justice sa mosala na soki peza nango lokuta justice a quitté to comme na suka numéro na ona ba onyo ba Rolanda yo de partout dans le monde entier à travers Congo. Merci. Ngai na lobi kena tinga mambo ezo concerné mamba congolité en tout cas ngai netinga na osela ngo débatté parce que mukolo mwana wela raté ata ba weli libanda batata mwasi banoko bakoko balbaraka no mwana za ya Fofana ça dit eza proposition ba komata na débatté mais nga esala mabe esala soni ya komona tina niveau ya tokomi ko perdre na bato ndenge toza koyoka ozomona eza nango seulement proposition mais ya komona ba agitation tina niveau ya koma niveau ya osana na tiba mabe ndenge toza koyoka eza soni mais oyo tu ayebaki mama Shako lelo nde tobimisi corps na ye tokundi ye mais papa na biso Kadiombo o ayebi o asepela na Kadiombo na nyonso na baimour na ye tokozalaka na ye lisusu te à part consommer peut-être ndenge technologie évolué kozwaka baimour na ye koseka mais tokozwaka su Kadiombo te bino bato boyaka na matanga na baloso boyaka na bamatanga na ba Thomson na ba mabundu na ba huile na ba tomate na ba ai ata oye nango ekosimba te olio okabela moto loso tango aza en vie eloba mama Shako parce que ça na émission baye la Shako ali atango aza na miso ya komona ke moto tel alinginga ke boye la Shako oyo tika ye na morgue pendant 1 mois Epenge Fofana lobi na suba appel par-ci par-là nde Nathalie Saïke na mona ke bato balinga ngai bato bozo critiquer lelo bino surtout bato apoto nde bo servaka bango ngai depuis na télévision ataka ko défendre buzo bati nazana mwandambo ya bato na nga oyo ba reconnaître ka no mwana mboka Joël to Epenge Fofana alobaka quelque chose kaka lobby nde bo reconnaître ngo nga mo azana voiture na France na obizanga 1000 euros pour nga mona buni na ndenge nanga mutabe nga ka tilelinga azati mais lobby ozozo mutabe benga o Fofana bozo lobate bo to lobaka saki botinda biso tango aye ko lukanga est-ce que otinda lukanga mais aye alobi ke Fofana ayi ko lobalika mbobo bolingo bolakisa biso te mais ngai na reconnaître ka diaspora parce que soki bino te mboko depuis 1900 to pendant 18 ans Joseph Kabila te mais mboko ekufa kobela ya bato euta apoto kofuta loyer euta apoto kofuta minerval examen d'état euta apoto awa ndengai na suki mais o alingi alakisanga bolingo numéro nanga ya téléphone 82 27 80 26 8 82 27 80 26 8 botikaka kotinda biso toloba
po bino nde bosali bato lelo bofutela ye ndaku botindela ye bilamba botindela ye mote botindela ye parfum mais même cameraman no aofilme biso oyo mosusu botindelaka ye rien ozomona lelo bokomisi makasi moto asali parti politique asali chaîne na ye yango lelo abalukeli yo mais biso bepenge Fofana nalobi na kosala disque te naza toujours na tokomi parce na tokomi api naza bien merci matondi mingi bondaki biso de partout à travers Congo Lisanga télévision tokomi bongo na suka toyambaki bino mona mboka epenge Fofana na epenza tosali analyse lokwa mopandi sango tolobeli sur ba question d'actualité tolenge ni mboka Congo ekotambola tolobeli mai matali lwatiani tokei na makambo etali viol ya papa na biso Dio Mindongala oyo bakangi na tongo lelo babi Dio Mindongala violé akotaki makala azoki grâce présidentielle na likambo etali kaka viol toyebi te soki ezali ya solo to ezali ya lokuta na époque ntongo ancien ministre de la justice Tambwe Mwamba alobaka tolingi komona mais azoki grâce présidentielle lelo su bakangi na même acte est-ce que c'est solo que Dio Mindongala a violé to pesa lokuta vraiment tokomi na suka papa ka Diombo aza susu te bino bao boyanga kotika baloso dans son vivant faye bosunga bopesa eta mosala mosusu bolakise ke bolingi ye mais alobelaki mpona président Faci abeli azwaki ta aspirine moko te kouta na IDPS kouta par exemple na présidence eza mpena makambo mpasi bakoteli ye na ndako bato balobi te bouche be lelo moto akei vraiment c'est triste tokomi na suka merci na Gédéon ezaki bona nsima caméra merci na bonso balinganga na mikili ya poto tokosenga mo toujours bosabone massivement na Congo Lisanga aimer partager ba vidéo na biso kozala malamu mingi j'en suis bon papa social depuis États-Unis na pesi pa bote c'est les Tunga de Lausanne mon vieux Victor Kapesa depuis Allemagne un tonton du de quartier mon vieux David Olito ngala mno so nzamba zongi te tokutani na mikolo ezali koya bye